recensement poto yeba tozana ba congolais combien na mboka bana mboka ndeko nakotika on a place wana te na 2015 si je me trompe pas loi ya Bochab botelemaka pour na recensement pour na élection ya 2016 lelo bino na pouvoir beaucoup luka bo sala recensement pour élection en 2023 za la te tika na répondre yo ndeko Tshisekedi azana mutema malamu oya bango ezalaki te ya kosalisa yango oya bango ezalaki koma kokanga pouvoir mais IDPS ne toza boye toza parti Union pour la démocratie et le progrès social biso nde foto tangisa batu démocratie c'est-à-dire poto zonga na démocratie élection ya 2006 toyebi conséquences 2011 toyebi conséquences 2018 si lelo musicien à Congo abandé kolela air nyonso vérité des urnes lelo malgré tiki musicien Congo toyebi et oya bina ki dans mbeya mbeya oyo wana eza ebandeli ya masano eza ebandeli to wana kokita tina se ta mususu okebi te tokokoma tina 9000 kanga eloko na yebisio pe ba obazolanda nga bayeba yango wana eza ebandeli tolobaki ane ya action dollar esalaki lokolela kisaka eza makasi yango wana bandi kokoya Bino, FCC kotika bino. Ah papa, mboka o eza ya biso nyonso mutu akobangisa mutu azate. Lamuka za nani? Lamuka za nani? Lamuka bunda 37 d'élite. Lamuka sa bunda 37 d'élite. Amela milinga ya gaz. Eza makamu na moyen na kote ezate mais Moïse asa ya noli bango. Alobi ke Tshisekedi azana de mandat. États-Unis ezo soutenir ye. C'est les États-Unis bazo soutenir Tshisekedi. Tango États-Unis esimbi yo ezala moko ta ko simba yo bamboka nyonso na mukilo baza bampuku baza bampese baza bandinzi devant États-Unis asimbi Fati c'est que Fati aza beto Fati pa ezali kambu ya musuni Bemba tali baza ba politicien abeta boy esimbi te bazo zongiseka ke pa mutu wana eza makambo lokutete makambo zoloba biso to moni même na ba vidéo eza makambo lukuta te Bemba zoluka kopema ndenge nini akovivre ndenge nini parce que oyebi tango ozosala politique te oza chômeur pe mandeko ata mwa 10 francs ozozwa te oyo nyonso bombaka kala ekobandaka akobima il faut ata ozala ata na boîte obanda kozwaka ata miette omoni na mesa ya mokonzi bambo bazalaka na posa ata ya mikuwa oyo ekoyaka na sebalia nde likambo eza mutu nyonso azoluka koma alia. Mote ndeko journaliste. Lelo tolamuki bato bakoloba dollar ekiti mais ba mingi pe bakoloba bazoye bapenza to ya dollar oyo ekitelite ba msusu bacha 18 19 17 15 toko kende tiwa. Bon. Omoni soko lingo yeba pasi ya dollar futela ndaku ndoko yeba pasi ya dollar. Ndeko journaliste na loba na yo biso ba oyo to futela ka hein pona kokangisa ta musozo futela ndaku ya $100 205 000 na franc congolais po mbongo toliaka na mboka na biso za franc congolais pona kokangisa 205 000 wana $100 eza peme liesa libota liesa bana en tout cas soki dollar ekiti to votaki président de la république pour un changement malgré bakroka jambi nyonso bazocha souci ya Tshisekedi des actes que peuple congolais anyokwama souci ya Tshisekedi des actes que peuple congolais apema na paso ya monaki na dictature ya Mobutu toye musée Kabila oyo ya mwana oyo uti kotika biso na pouvoir oyo mais souci ya batu wana posa na bango esila te bokonzi donc bazalaka na okala mutema bazwa boko na mboka dollar ngo kiti mais to pende ko yebana te to oyo wana eza ebandeli ya masano eza ebandeli to wana kokita tina se ta mususu okebi te tokokoma tina 9000 kanga eloko na yebisio pe ba obazolanda nga bayeba yango wana eza ebandeli tolobaki ane ya action dollar esalaki lokolela kisaka eza makasi yango wana ebandi kokoya ebandi kokita tina se
peuple congolais apema sepela na koyebi biso solo komoko Kabila tika ki saki afufu na mboka oyo $20 saki ya semoule plutôt mais lelo saki ya semoule eza $14 tango bato balobaka social est-ce que bayebaka yango saki ya semoule lelo soki 28 000 30 000 eza combien c'est pas $14 pour dollar ekomaki na 40 000 $20 40 000 mais lelo saki ya semoule eza $14 te tandis que Kabila tikaki na 14 na $20 mais lelo eza na $14 eza social te donc nyonso oyo Tshisekedi azoloba oyo azosala fo tobanda koloba yango likambo ya dollar eza likambo ya moke mpo na Fati eza likambo ya moke abetika mabor moko ya moke mais bokomona suka na yango ndenge ekozala eza ebandela masano tokoyoka dialogue bino mpe na IDPS tokoyoka baélection na 2023 eza te bokotelemela kaka likambo ya article 70 eza ni likambo wana ndeko journaliste tikala lobala yo dialogue tokosala dialogue mpo na nini tokosala dialogue na ntina nini toza na président de la république aza wana toza na gouvernement ezali toza na institution nyonso efanda mais tokofalela su dialogue mpo tosolola nini mutu oyo aza na makanisi mayele oyo aza nango mpo na ke kimia ekota na mboka azwa makambo na ye akende kotika yango na assemblée nationale atiki yango na assemblée bakotalaka te ndeko aza na likanisa malamu mpo na mboka il faut kaka bofana na président de la république mpo bokabolaka to toza lisusu na ta wana te ndeko toza lisusu na ta badialogue wana te yeba yango ke programme ya réforme yango wana bazotambola na yango pe recensement il faut esalama soki élection malamu esalama na mboka oyo esengeli tokende na oyo tobengi recensement po toyeba toza na bakongolais combien na mboka bana mboka ndeko nakotika wana place wana te na 2015 si je me trompe pas loi ya Bochab botelemaka mpo na recensement mpo na baélection ya 2016 lelo bino na pouvoir bokuluka bosala recensement mpo baélection na 2023 ezala te tika na répondre yo ndeko Tshisekedi aza na motema malamu oyo ya bango ezalaki te ya kosalisa yango oyo ya bango ezalaki koma kokanga pouvoir mais IDPS nde toza boye toza parti Union pour la démocratie et le progrès social biso nde fo totangisa bato démocratie c'est-à-dire po tozonga na démocratie élection ya 2006 toyebi conséquence 2011 toyebi conséquence 2018 ti lelo musicien ya Congo abanda kolela air nyonso vérité des urnes lelo malgré tiki musicien ya Congo toyebi eti oyo abinaki dansa mbeya toyebi abanda kolela ti lelo yango tolobi boye tosengi boye toza na posa tokende na recensement toyeba bakongolais tozala kome bande esalama na époque ya Mobutu tozala na bakarte ya vert carte ya liputa tozalaka na carte te congolais atambolaka na carte électeur il faut quand même congolais toyebaka eza mboka na biso mwana mboka aza na mukanda toyebi pe nombre ya bakongolais nyonso baza na mboka oyo baza combien baétranger bafandi epa na biso baza combien tokende na recensement après réforme ya appareil wana seni wana esalami maponami ekozala apaisé 2023 nanu tokomi 2023 te tozala nanu pressé ya koloba o élection ekozala te moyen kolobela yango eza te réalité tokoma 2022 tant tokoma 2022 nde tokotala mpona rappeler États-Unis Donald Trump akomi mukanda na Sénat mpona nini babakisa 2 ans via citation oyo mais batelemeli na basénateur ya ye moko ya parti na mais asali yango azazoba te lelo mboka nyonso ya monde ezolela économie nyonso eza touché na monde même bato ya démocratie oyo biso tozolanda bango États-Unis soki bazokoma bo ebongo soki 2023 tokomi élection eza te nani akoboma nani eza mboka na biso Kabila 18 ans de pouvoir oyo asali na mboka oyo glissement esalami ya combien de fois Lamuka kotika bino, FCC kotika bino. Ah papa, mboka oyo eza ya biso nyonso mutu akobangisa mutu aza te. Lamuka za nani? Lamuka za nani? Lamuka bunda 37 ans d'élite. Lamuka sa bunda 37 ans d'élite. Amela milinga ya gaz. Amela milinga ya gaz nde biso tomela. Papa botika biso to diriger. Pe to ko diriger mboko to ko zonsa Congo na rail. Tant Fatia zotika pouvoir. Tant Fatia kotika pouvoir. Akotika mboka oyo fibo. Aye pona kotonga, aye pona kobongisa, aza na bonne volonté. Pe peuple congolais a ko se retrouver.
tolandi pena biano na yo mais tolamuki mpe toyoki réconciliation entre Moïse Katumbi na Kabila ezolobama mingi na baréseaux sociaux. Moïse Katumbi asa répondaki yo olingo ozonga mpo ya kotika kandidature na yo batieli yo baminduki na kasumbalesa bachar yo moto ozalaka na armée te ozalaka na ona armée te oza na basoda te me batieli yo bachar de combat mpo kota te nani yango ayebi yango te na mboka oyo mais lelo soki Moïse commissaire na même italien likambo ya italien est-ce que tobosani yango sikoyo lelo kaka bango wana baye komona taza mwana mboka to réconcilier les linges sales se lavent en famille papa eza makambo na bango moyena kote eza te mais Moïse asa ya noli bango alobi ke Tshisekedi aza na deux mandats États-Unis ezo soutenir ye c'est les États-Unis bazo soutenir Tshisekedi tango États-Unis esimbi yo eza na moko ta ko simba yo bamboka nyonso na mukili yo baza bampuku baza bampese baza bandinzi devant États-Unis États-Unis asimbi Fati seke Fati aza beto Fati oya kotelemela ya aza te ndeko nalobi na yo aza na deux mandats ya sir plus matabisi na ye toyebi te soki ya combien oyo eza ya sir plus matabisi na ye toyebi te eza ya combien donc Moïse atali alobi akomemama na mupepe te Moïse tango déjà bandi koloba ndenge wana aza na nsima ya Tshisekedi toloba bato FCC bakoluka nini bakende kotala Vital Kamerhe na prison bakende koluka Moïse Katumbi bakoluka dauphin to candidat na bango te ya 2023 ndeko journaliste makambo ya bato ya FCC omoni mutu soka sakufi na ye alingaka kokufa ye moko te batika kamera pema kamera asalaki makambo na ye asalaki na ta na ye asali lelo efuti ye azopema na ye aza na kati ya repo soki nzambe mpe asepeli kamera abima akobima soki mpe nzambe mpe asepeli kamera atikala kuna asukela vino esukela kuna eza makambo ya nzambe toyebi ndenge nzambe abongisi mpo na kamera te oyo wana eza badistraction inutile ndeko biso tokoki kolanda biloko wana te yango mobeko ekweti mutu bakende lisu bakende kotala ye mutu akoki kokende kotala lisu kamere na prison aza te na minute oyo sauf mwasi na ye na bana bakende lisusu soki baza na posa ya kotala ye bazela ye le 7 akokende korépondre le 7 bakende le 7 kuna kamera akozala basolola mais na prison toboyi bakende koboma ye na poison mpo baza baspécialiste soki mobeko wana ye parce que lelo soki mutu akufi na mboko eza na mutu ya Tshisekedi soki mutu akufi bakoloba Tshisekedi abomi Kamerhe bango bazokende toyebi bango spécialité na bango na mboka oyo ntango bakokende babomi kuna ekokoma na mutu ya chef te décision bazwi balobi mutu akende kotala ye te wana eza malamu tolingi baventure te eza pouvoir na biso fo tobatela yango tonyokama mpo na yango tolingi potopoto te tolingi te baya kozwa potopoto bapakola Tshisekedi na nzoto non akosala mandat na ye aza élu de Dieu aza choisi par Dieu toyebi na stade Mobutu alobaka après moi c'est la délige eza nini kuluna kindumba makambo nyonso mabe Mobutu aprophétiser mpo na mboka oyo mais Tshisekedi na stade alobi nzambe napesi yo Congo limbisa makambo nyonso eleka kiti na ngai ya bokonzi natikeli yo atikela nzambe kiti na ye nzambe azorenena toyoki même na Afrika makambo korone esali na Congo esali nini nzambe aza na Congo bandeko ya lamuka lobi basalaki journée mpona bamassacre nyonso elekama na mboka mais bino côté na bino toyoki eloko te toyoki mpe badéclaration na bango par rapport à batuerie et consort bomoni likanisi wana boni papa biloko wana nyonso eza badistraction inutile toza lisusu na ta ya makambo wana te lelo eza likambo ya bacongolais bavrai congolais il faut réfléchir ni na minute oyo touti na pasi ntango molai oyo esengeli tosala na minute oyo eza nini koma kolongola mboka na biso na pasi oyo touti mpo na lobi ata bana na biso bakoka kozala malamu eza tante oyo ya boye toza lisusu na ta ya makambo wana te oyo bango bazosala bamakelele bazosala baloba boye basala boye etali bango liberté d'expression ekoti na mboka lelo mutu akoki kosala nyonso alingi lelo mutu akoki kosala mitingi na ye ndenge alingi eske boyoki bakangi mutu eske boyoki babeti mutu eske boyoki babungisi mutu
eza liberté oyo biso tobundelaka yango wana oyo tobanda kobundela état de droit yango wana basala oyo balingi baza bana mboka baza libre ya kosala oyo balingi biso mpe toza préoccupé koma kotombola Congo oyo koma kolongola congolais azwa musala koma kopesa congolais nyonso musala koma congolais nzala na libumu esila nde eloko toza nango na mutu na minute oyo. Merci beaucoup. Boza na besoin Congo ebonga awa dollar ekiti bosepeli mais tokomona kota ba unité eloko te pe est-ce biloko ekolanda pe kokita ya dollar po toyebi réalité mboka na biso dollar ekokita me biloko eteleli ndeko journaliste tika na sunga yo muke esengeli oyebaka dollar emataki me biloko emataki te de unité oyo ozoloba lobi mukolo dollar ekiti na Kinshasa awa tomoni tina ba 15 000 tomonaki na ba tableau ezalaki mukolo ya misala te c'est-à-dire dimanche lelo nde tokoti na mukolo ya misala tokoyeba réalité nango sur le terrain na semaine nde tokoyeba makambo nyonso tu na ndimi te ke unité wana ndenge osombaki yango lobi dimanche ta mosusu lobi mardi okosomba yango ndenge wana ndenge osombaki yango lobi dimanche na pri osombaka kala na ndimi te lelo eza lundi lobi mardi ekozala ndenge wana donc semaine eza molai totika basurprise eza ebele. Merci beaucoup ndeko moi lelo basuka mpona bakongoli nyonso bakolanda yo oyo baza awa mpe baza libanda mboka liloba ya suka eza te mpe kotikala kozala te me mpona kosukisa émission oyo tosalinga na yo ndeko journaliste nalingi naloba boye peuple congolais président na bino ye wana oyo nzambe apesi bino nalingi ke congolais nyonso alona tilombola mutema na ye afongola mutema mboka ekende liboso aza congolais du sang oyo ya tata ya mama pe abotami surtout awa na capitale na Kinshasa. Occupez-moi rapprochement entre IDPS pe Fachi na Bemba ezoloba mingi bon papa eza likambo ya musuni Bemba tali baza ba politicien abeta boy esimbi te bazozongisa kaka epa mutu wana eza makambo ya lokuta te makambo zoloba biso tomoni même na ba vidéo eza makambo ya lokuta te Bemba azoluka kopema ndenge nini akovivre ndenge nini parce que oyebi ntango ozosala politiki te oza chômeur pe mandeko ata mwa 10 francs ozozwa te oyo nyonso obombaka kala ekobandaka akobima il faut ata ozala ata na boîte obanda kozwaka ata miette omoni na mesa ya mokonzi bambwa bazalaka na posa ata ya mikuwa oyo ekweyaka na se balia nde likambo eza mutu nyonso azoluka koma alia batu na ye bazocomprendre te nazotala yo nyonso chaîne na bango kofinga Tshisekedi dialogue mais ye moko mokolo masolo azokende na ndenge ya mayele mpona koluka koma azwaka ata mwa kwanga soki boyoki lobi ke mokonzi ya mboka afongolele motema apesi ete mwa eloko moto atya tembe te eza makambo ya solo azokende butu azokende koluka azoluka mwa esika moko atya mutu eza normal aza mwana mboka biso tokotelemela yango te mutu nyonso aza libre ata lelo soki nga mpe naza na posa naluka mwa eloko moko boye nakokende koluka ndenge ya moni ke nakoki kofanda boye te po papa opposition eza peme Tshisekedi asalaka opposition na mboka oyo biso bamilita na ye tobandaki kolanda ye nyonso tu tomona boye bango nyonso ndenge baza wana yeba yango toza lelo na 2020 si tokoma 2023 baparti politique ebele kokangama bakokota na IDPS eza prophétie oyo nalobi no eza prophétie baparti politique ebele soko olingi omona yango kende na limete omona Jean-Marc azoyamba na mokolo combien de personnes. Merci beaucoup mon mboka.